Ingeta, la famille, Bokota. Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, toye kolala awa, toye kolamuka awa, naba pokwa awa, bande konanga, makambo. Kade na epsaka bino mama Etoiline Ines TV, azalaka toujours wana pona koya kopanza nteke, ezalaka toujours musala nanga. Soki bomoni ke na tie vidéo te, cela veut dire que nazana musala, mais soki ka matière ekoti, nayaka toujours na lombango po na koya kobimisa nyonso na poasa na ndenge moko ya somo. Bandeko nanga lelo ye kosala pasi ya makasi concernant Jérémy Chabani, concernant papa Alain Mabana, Liza. Bandeko nanga nyonso na poasa. Nyonso penza na poasa. Avant na kokota na mozindo la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Naz Kazadi, na système moko. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, mutumoko te akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout ndenge nini ya komi batelaka. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, abari njema, gavker ayeli bino ba solution ya makasi, gavker ayeli bino ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso mosusu oyo bazotungisama mingi na oyo etali makambu penza ya mabota tosengi na bino bobenga gavker na lombangu kuna ba solution ya ba femme porteuse pe ebimi na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Toye awa na dossier ya Jérémy Chabani bandeko nanga tomonaki ebele ya ba comédien na biso ba kendaki mingi kosangana na Jérémy Chabani. La plupart surtout ya ba comédien oyo babandaki kosala epa ya Bella, Poutine de l'écriture, Belvi Kandela Patrona, bandeko nanga toyaki komona bandeko mosusu bayaki kolongwa.
napesa bakombo. Kombo ya liboso eza papa na biso Alain Mabana. Kombo ya mibale eza ndeko na biso Décor Ilunga. Kombo ya misatu eza Liza. Liza ebele ya batu biso nyonso toyebi Liza azalaki pire copine ya Belvi Kandi. Pire copine, omoni ba copine o penza toyebaka keno oyo copine penza akomi neti ndeko. Liza azalaki bongo epa ya Belvi. Kolongwa kaka ya kolongwa oyo Liza longwaki abandaki kolia kek. Na kek wana akomi kobwakela Belvi ba jeton. Babiso oyo tosala ba émission, moi je me rappelle. Na lobela Liza na émission na lobaki Liza omoni oyo lingi osala eza jalousie moko mal placée. Eza jalousie moko ezomonana na misu. Pourquoi? Parce que omoni moninga lelo nzamba komi ko élevé ye. Siko yo jalousie ekomi kolia yo. Bengana penza molimo wana ya jalousie ekosunga yo te. La famille. Eza na batu o bakotela Liza balobela lobela oh Belvi mbongwa kisi Belvi emataki ekitaki. Ye wana Liza akendaki wapi epa ya Jérémie. Biso nyonso toyebi soki lelo oyo communauté congolaise eyaki koyeba Jérémie Chabani. C'était la grâce de Dieu, mais Nzambe a utilisé Belvi. To lobango. Parce que tolanda biso nyonso ba témoignage ya Jérémie Chabani ndenge abandaki koloba keno ata kutu ko jouer na scène. Kokoma film mutu alakisa bango ndenge nini bakomaka. Ndenge nini okoki kobenga batu baya ko jouer pai na yo. Jérémie Belvi Kandi nde mutu alakisa bango na munoko ya Jérémie Chabani. Jérémie Chabani akumisa Belvi ke Nzambe apona penza Belvi atia ye na nzela na ye. Mais Jérémie ayaki kolongwa epa ya Belvi. Ce qui est normal, mutu na mutu azana besoin ko s'épanouir. Mais kolonga ya Jérémie Chabani ezalaki kolongwa moko avec ingratitude. Alobaki maloba moko ya mabe. Ayaki kobwakela. Bomona bino nyonso bagaga bande osala. Quand même mikolo nde aye ko doser. Ezalaki ka bagaga mata kita. Eza zobwakela ka Belvi ba jeton. La famille. Avant na kota na mozindo wana na fongola mwa parenthèse. Bomoni na se ya moi. Mutu oya salela yo bolamu. Mutu penza oya salela yo bolamu na vie. Mutu wana kolingaka un jour bobunda na yete. Pourquoi? Parce que bolamu oya salela. Soki atie mabolongo na ye na se. Abeleli Nzambe alobi na Nzambe Nzambe. Soki kaka. Soki alobi ka mo wana. Bolamu na ye wana ekobanda koganga kana vi na yo. Yango komona okoki kobanda ko s'épanouir. Tango komi pembeni ya kokota na mozindo penza ya bénédiction na yo makambo komi ko bloquer. Pourquoi? Parce que eza na mutu oyo sala mabe mutu wana dans le passé asalela yo bolamu. Yango bomona ka batu mosusu bazalaka soki mutu asaleli ye bolamu yo pe de son côté akomi kolinga azongisa bolamu wana. Pour que ata soki lelo tolobi eindi. Yo soki oke kotia mabolongo na yo na se ngapi na kotia yanga na se ngapi na koloba Nzambe soki kaka eza mwa bongo. Alors lelo toye ko vanda ndenge eza boye bandeko nanga Liza na Jérémie babebani. Liza na Jérémie baswani. Liza na Jérémie bazoyoka na lisusu te. Problème eza nini? Ebele batu biso nyonso toyebaki Karine Amado. Karine Amado bando kende ko jouer bagage pa ya Jérémie baswana. Tomona Mimika Bongo baswana na Jérémie. Tomona Cardozo Mille Esprit aswana na Jérémie. Papa Alain. En tout cas, mosusu na mituna kapenza moi c'est Papa Alain atalaka bagage ya Jérémie. Façon Jérémie wana afinga ka Papa Alain mais mosusu bandeko nanga na mituna ka wana nyonso ka likolo mbongo. Papa Alain azalaki pa ya Bela. Respect ya makasi yo Papa Alain. Bela bando pesa Papa Alain. En aucun jour natikala komona bisika oyo Belvi ata soki bazo jouer rôle nga na mona kakutu na Belvi Kandi ata soki azo jouer rôle moko boy songolo pakataza mwasi moko ya mabe mwasi ya impoli bazo jouer ata na Papa Serge okotikala koyeba te keno awa eza théâtre omona ta elobeli na ye akolobango avec respect ayebike o eza Papa Serge. Bien que tozo jouer na scène moko, bien que eza film, mais nakoki ko manke yete.
Mais ce n'est pas le cas avec Jérémy. Jérémy Chaban, ce que jouent à Batu, il faut qu'il a manqué à commenter yo en réalité. Ezate commenter yo ya théâtre, mais en réalité, aza penza commenter yo. Lelo awa Jérémy Chaban nina Liza courant lisusu ezo yokana ezo lekate. Jérémy na Liza awa tozo loba eza ya koinda eza ya kobeba baswani bazo yokana te babebani. Bawelele nini eza ka songi bakowelela nini bakowelela nini la famille natiela bino nanu mwa audio ya mukebo yoka nanu ba makambo ndenge ezolobama ngai ya bino mama Etoiline Ines TV na ozonga na nga songi lelo nde likambo tata na ba famille na biso toza ba avantage wana te. Lisa, tu as mal agi. Wa mutu na ngai yaya to partage anti kontinti mais yaya obeti fo yaya même si on sa sous théâtre te yaya na tamu ke ofandi na Jérémy bolamu ozo reconnaître de yo moko que Jérémy asaelanga pe bolamu ya boye pona Jérémy na zwa boye pona Jérémy yango nde sala boye pona Jérémy yango nde boye yaya s'il te plaît bongisa kende ko luka yata na ndenge na yo moko mobali nanga boyi na sasu gag te mais esika on a betisa ki libaku limbisa zo comprendre loba Jérémy esika on a betisi libaku limbisa e na nina ebisa lelo mobali na yo apekisi yo il fallait que yo kaye avant yebaka chon erreur yaya po abomi étoile na yo abomi étoile na yo soki mobali no alingaka yo alinga pekiso te parce que esika oyo na obeta sete place wana esika oyo babenga yo lele esika oyo babenga yo mukala esika oyo bakomisaka yo mobali Lisa osupporta ko salaka tant conscience na yo moko ye ko sala obité ah je me sens étouffé tika na kende côté kuna ndo yaki pas Jérémy mais lelo bo te oyo zui bo opportunité oyo zui na JS ba opportunité oyo zui pas Jérémy yaya ah tokoloba nini aza adulte maman. De retour la famille na bandi ebela batu biso nyonso toti koyoka awa audio oyo eutaki kobima bazo forcer Liza akende kosenga Jérémy Chabani bolimbisi bande konanga babilo mosisu il faut tozalaka honnête il faut tozalaka pe sincère omoni Jérémy Chabani babilo mosusu il faut tolobaka Jérémy Chabani nzambe aye ko élever ye kaka na mwa visibilité aye ko zwa mwa ba connexion mwa ba sponsor moi quand ndenge zalaka moi makambo moko ya bien et yaki ko se prononcer pa na ye c'est fini ya moni déjà succès eleki Jérémy Chabani en réalité ayebi ko vanda na batute nga na tikala ko mona mobali moko ya agitation neti Jérémy Chabani te na lobango bomoni ba makambo mosusu photo lobaka penza na sala biographie moko ya Jérémy Chabani kana chaîne na biso pona bandeko mosusu oba kolinga ko ya ko kende ko yoka o nini biographie on a sala ya Jérémy Chabani na komisa Jérémy et surtout que na yebaki ke Jérémy azaki mosala nzambe azaki interprète na église na bango en tout cas na humilité simplicité Jérémy azaki humble na ba série wana en tout cas na lobaki penza ya malamu oyo ifalaki na loba mais lelo na yeko se rendre compte que dans la vie soki mutu aza na ngote kokumisaka yete ezana batu oyo soki nzambe apamboli ye à garder toujours même à lire même standard mais il y a aussi d'autres personnes soki kaka nzambe apesi ye moi 10 francs kaka ya pamba tango akokoma na 100 dollars akomi komona batu nyonso neti bazoba eza bongo bagage ya Jérémy oui eza bien que nga kutu chez moi je ne peux pas mettre ça nakoki jamais kokota la bagage à Jérémy Chabani pourquoi parce que eza bagage moko ma finga avec mes enfants naza na besoin d'éducation malamu pona bana nakendo tie la bana babilo kwa mafinga éducation ni na opesa bango bato ebele lobela netika mwasi kutu tomona ta ba belvi kandi basila bisalo baye awa ebele ya bato bafinga bango
totikala komona bango bazwa penza tan sali video ya ko répondre jamais. Mais Jérémy Chabala salaka alingaka batu ba porter ye correction te. Dans la vie Lisa, moni makambo oyo ekomeli yo ete ya yo. Ozalaki camarade moko malamu pa ya belle vie, mais jalousie nde etondaki yo. Okomaki na niveau oyo yo lingaki sikoyo ozwa place ya belle vie, soki azalaki ata yo. Mais obosani ke na vie oyo mutu na mutu aza na bénédiction na ye. Peut-être que vanda ka soki ozalaki na persévérance, ozalaki na patience dans la vie, ozalaki penza ya kondima keno camarade nanga ndeko nanga azui ezali pamboli ya biso nyonso na sepela. Mosusu nzambe alingaki apambola yo ata na mwa mobali moko ya mbongo. Nzambe peut-être alingaki afongola ata mwa opportunité, pas seulement mobali. Olingaki peut-être okuta na tana mutu moko ka ndenge na Congo na biso bino moko boyebi, surtout ba comédien. Bato ya réseaux sociaux bakuta naka nzamba ko ya kotiaka mutu moko na nzela na yo ya munene. Mutu wana aye ko changer vie. Peut-être olingaki okutana na mwa mutu moko ba business moko boya ye ko proposer mwa musala moko boye komi ko kotela yo peut-être mbongo ebele ko lekata mbongo ya belle vie. Mais parce que tu as jalousie na motema na yo. Yango bomona ka ba bénédiction mosusu bokanga kango. S'il te plaît ma chérie, eloko na kosenga eza nango trop tard te. Bongisa na ndeko na yo Bella. Bongisa na bandeko na yo ba Marina Laba. Na ba Aziza, bobanda ki camaraderie na bino kala. Succès e ya kokabola yo na baninga na yo te. Mutu na mutu aza na nzela na ya bénédiction. Ngat ka ndenge na za boy, na za na copine nanga. Aza na ndenge na ya bénédiction. Soki lelo nzamba atomboli ye, nga na kosepela. Pourquoi? Parce que na yebi ke eza nzela na ye. Tango abotamaki. Nga na botamaki jour moko na yete. Na botamaki nzela moko na yete. Donc bénédiction nanga na bénédiction na ye ekozala kokokana te. Peut-être ya ye ekoti kozala mois oyo yanga eza mois prochaine. Alors nakowelela nini, nakosilikela ye nini, nakoyokela ye jalousie ya nini. Malamu na sepela na bénédiction na ye. Pourquoi? Parce que peut-être na nzela na ye yanga pe bénédiction ekofungwama. Sikoyo soto bandi kolata ba jalousie. Ego sunga yo te. Tala lelo bisiko komi. Tala penza lelo. Yo ozalaki ka bagaga Jérémy ba finga yo. Tolo munene. Ba finga yo tolo munene. Moi sazana taite. Et pas ya Bella ba bloko wane tikala kozala te. Obandaki kosala ba filme na yo avec beaucoup de respect. Et jamais baya kobimisa défaut ya nzoto na yo. Mais bagag na bino ba Jérémy ezalaka kobimisa ka ba défaut ya banzoto na bino. Ezaka patient. Nga na lobi nanga kande boyebi nga na salaka na nga analyse na ekoloba oyo nga na yebi oyo nga na monaka eza bongo na ko changer yango te. En tout cas bongisa na ndeko na yo Bella ekozala toujours malamu. Voilà, suka na biso yango oyo la famille. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye bye.